Ma Mission TV, le miroir du monde. Aventurier wana alakaye ka kufuta bambongo na ye afuti bambongo apesi na honte cour pona obe onso haute cour tezo honte cour na lingi na tali asa 5 ans wana ya esika na nga oya zwi e na tali asa 5 ans wana nkolo zaka likolo oyanga. Mais to sala kino émission dernièrement na ibisaki yo Nathalie Sakio bandeko ya FCC bazali na kati ya coalition. Tozali kolobaki bazali puissant. Na lobaki na yo est-ce que ozomona te kazali bien assis? La FCC na benga yango Front pour la corruption du Congo. Ma Mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous, fidèles de MMTV. Vous êtes le bienvenu dans cette émission Kinshasa Analyse. Vous connaissez tous que cette émission, c'est une émission d'analyse et d'actualité. L'actualité oblige, yango tozongi lisu sous lelo. Ma Mission TV de Sarabino tozali lisu nabino esika information ezalito inabino pona ninité. Makolo nabino ko kita en temps réel esika information ezali pe komemela bino. Vous êtes tous informés que depuis lobby court et pronosaki et pesaki bongo bakombo ya ba député oyo bazalaki bongo invalidé mingi to se focaliser ki muke na bandeko ya député à la Muka. Pourquoi? Parce que pas plus tard que quelques jours na uté ko salela bino analyse ya député moko ya la Muka oyo azali na problème kuna na ngambo ya assemblée provinciale. Et total qui ndeko Samuel Bemba oyo azalaki bongo enlevé il y a cela quelques jours pe azaki retrouvé. Alors lobby pour auti ko kata likambo na kati ya ba député wana atangi ezali na 3 députés à la Muka. Alors lelo to kimimbango na député moko oyo azalaki un peu disponible pour na biso aloba parce que ça fait quelques jours pour quelques mois tout est kosala na émission kaka la Ma Mission TV na tuna ki question koloba bandeko wana o tangi kombo azali ndeko ya FCC tozali komona bazali puissant. Est-ce que kozala penza na nguya ya kokwisa e ayebisaki biso puissant ezali nzambe ye azotalela nzambe makambo na tali si yango epa ya nzambe. Tozala na plateau na biso na Ma Mission TV. Je lui dis bonjour ngala robenga kaka député Jean Goubal. Bonjour. Bonne. Ça va. Pour prononcer lobby. Et nous, à notre grande surprise, tu pensais que peut-être qu'il y aurait la source de faiblesse koleka, tomonio, l'issous na bana. Et on pensait même pas que tu allais te retrouver à Balba qui est pour causa là. Nga musa na ngana sala ka yango. Azana ba jeune ko encourager bango. Otalisa bango nzela ya fi. Aventurier wana alakaye ka kufuta bambongo na ye. Afuti bambongo apesi na honte cour pona obe onso haute cour tezo honte cour azu esika nanga mais kolo atikali kolo likolo na koloba so bele penza te nalingi natali asa 5 ans wana ya esika na nga oyo azwi e natali asa 5 ans wana nkolo azalaka likolo oyo ya ngai. Mais to sala kino émission dernièrement na ibisaki yo Nathalie Sakio bandeko ya FCC bazali na kati ya coalition. Tozali kolobaki bazali puissant. Na lobaki na yo est-ce que ozomona te kazali bien assis? La FCC na benga yango Front pour la corruption du Congo. Puissance na bango c'est dans la corruption, dans le mensonge, dans le vol. Et le mensonge n'a jamais été puissant. Le mensonge fait semblant de puissance, mais en fait il n'est rien. C'est parce que FCC justement, c'est bandi pouvoir pendant 18 ans. C'est parce que Nagolo belete par rapport à Nini, moi Kandeza. Mais Kolo, Adjongsa Makambo, Batubakanisi, Leki Adjongsa. Eli Kolobanini, vous avez de vos preuves à vous. Oh, la qui ça qui quand même, oh, to ezala qui. La preuve na que sa preuve yani. La député lui yo kasi kangoudi ba yebe na lem. Mais ba yebe na banque. Ngoudi aki ministre à budget. Ambongo ya l'état dû à la poche na pona ukananga. Aoyeba. Akutana nkolo ponga na mutankolo. Pensez-vous que nango zolo ba mankolo? Torozonga lisusu na cour azongi na cour tête kola zali kola cour et ça la mandenge nini wala esiko chaka biso la confusion
Kola ebinenge salamaka. Kola ebinenge yemuka sala. Ngala zane sika nkolo te na yebininga sa ilakate. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors, la lumière peut être soit le quoi moi. Yemuka. Quels sont les moyens que vous allez utiliser pour na lobby na zala moyen te na zala nkolo. Na zala ba moyen ya batamokilité, na zala nkolo. Comprenez, si on doit retenir alors quelque chose, vos impressions, le plus meilleur au bateau baroki peut-être qu'on retenir. Bateau bo le kanga na mawate. Boyo ke langa mawa ko le kanga moko te. Kasi na miyogala ki mawa lobby na okipe kanda. Ce qu'on a comme ngai. Mais je crois dans Nkolo. Merci beaucoup. Alors, si on doit parler de Oatina, parce que na cadre na monde to kutani lelo, pour que to se focaliser na biso na makambo etali courte, ngolobi entre cours, to lobela na biso o etali Oatina. Oatina na pese exemple ya nzembo nga yemba tina te za na tina. Akata nzembo na ba eteni ya brique tina te ba bwaka pembeni. Kasi na botongi château edu tina edipili du. Eteni ya nzete tina te ba sunola na foire mo tango ba Rwanda ba kotaka. Ba nyangala kata ba kati courant na nini. Eza ine eteni ya nzete mo na fikini ba bwaka kango. Mais période ka courir kei etani wane duiti na ibelisi makusa e bato balamba kinango za moke mwana oyo azanga tina maele te nalemba kuna ndako etage ekozika bato nyonso ya français batemi ulolo mais ya bébé dedans mais moto moko ta risqué petit moko ya yanke amata mire akota na fenêtre abuka glace akota na palais azwa bébé boye asotane na zelo moko ezali libanda na on dirait Superman quoi. Oh là là, mais félicitations. Voilà français soki wana mais za mokende azwaki bébé. Donc abeti pe lisolo ya biteni ya nzoto cerveau alobi na leki motema na makasi motema alobi ngai nde tina mingi na beta natambusa makila abi bon ngaso na tambo etena anisa fâché bo kipenga te zela anisa kangami mutao dama comme mon aventure ya anisa bwilaka senge anisa pardon ndeko za tina fungwa biloko ekita donc eloko nyonso kolo asai na mokili awa eza na tina na. Et Jean Goubal se retrouve toujours na esika nyonso o ba ONG zali kolobela neti o totali na Oatina bazo sala sensibilisation ya ba bonne valeur, non au tribalisme, non na marambo nyonso ezali malamu te, non au vol, non à la corruption, non à la corruption. Jean Goubal a se retrouvé lisusu wana et là le cas vocation Congo ezala na poser ya ba vocation ya bato bakozongisa civisme na nzela. Si des gens veulent qu'on les appelle honorables, mais ils sont corrompus au fond d'eux, ils sont corrupteurs. Yamana Kamwaka, honorable ce n'est pas un nom, c'est toute une conduite, c'est tout un état d'âme, c'est tout un être. Osa corrompu, corrupteur, tu veux qu'on t'appelle honorable, tu veux qu'on t'appelle excellence. Naloba makabo kala. Et puis la ngai petit go. Aventure moko atoka mbongo l'état tete akepe ayoki sonité akepe ça na bato ba bengaka votre honneur. Na juge kuna na cour. Na bité so na bano kutana bango boso bano lobani. C'est-à-dire au liambongo peut pas déplacer, ils ont manqué de respect na électorat na ngai ya Moamba. C'est-à-dire bato ba voter nga nyozo wana mbongo tata wane moni bango pamba. Nazo kanisa nana. Quand je vais faire une action, je suis finalement, je suis quand même Jean Goubal. Alors, tata moko kala la moko ya rasai moko saka rien. Je suis Jean Goubal et je sais bouger l'opinion. La carte ya artiste na biso ya Congo mutalubaka makamune tinga to ebelite. Je crois que
abandi kozwa affaire na ngai malem. Merci maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue au député national élu de Moamba, Jean-Goubal Kalala. Merci maman. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Nabilonion Sobozala Kiwana. Bolandi Bilonion Ndeko Jean-Goubal Kalala. Tokutana ki lelo na occasion ya Oatina. Ezalaki bongo marche moko organisée pour na sensibiliser ba bonne valeur. Tozalaki bongo na honorable député élu ya Moamba o bino nyonso boyebi bozali na pasi ya koyeba que azalaki bongo invalidé depuis mokolo ya lobi na pokwa. Alors lelo awa tokutani na ye na ma mission TV ameki quand même koloba un mot na interview na biso na ba question na biso pour comprendre que ezalaki eloko moko ya mangu en fait to se focaliser ki wana te parce que tokutani na occasion ya marche o ezalaki oatina et na kati ya marche wana nde tomoni pe ke ezala actualité population ezalaki na posa yeba ye point de vue na ye ezalaki nini bolandi yenenge alobi et biso na part na biso topesi bino ka merci menga na roloba kaka bakondi o bozali kokamba mboka bo rondaka pe service na population pona nini parce que population azwaki mokolo to na ye ake kotia yango likolo ya kombo ya monsieur Kalala lelo a se retrouver ezali monsieur Kalala te ezali monsieur Pierre Kangoudia. Ça fait mal mais on essaie quoi dire, c'est la population, c'est le peuple oya votaki yende aponaki monsieur Kalala oye salami na cour kaka nde yebi nanzambe na bango ndenge lobi Jean-Goubal Kalala. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités, toujours dans ma mission TV. Entre-temps, portez-vous bien, mais nous, ma mission TV, Topesi, merci pour l'exclusivité. Oyo, Ngala Obengaye, député national élu à Moamba, Jean-Goubal Kalala, à Pesibiso. Ezali ma mission TV, Toki Marambango, Esika actualité, Ezali pour Nato Memelabino, Yango Toela Kibino, Lelo, Tokutani Balasima pour na actualité, Moussousou. Merci beaucoup à Samuel derrière la caméra. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.